Bana oyo borate examen d'état nayebi ndenge bozo vivre. Mwana général Makoso ye pas zuite un examen d'état. Tango yebisi papa na ye alobi namonaki yo banako étudier, namonaki yo zaosa makasi kozwa. Lokolo zuite komitungisa te, panange zaneti ozwa examen d'état. Alors bino ba oyo bozwa examen d'état te, nayebi oba koloba na bino. Bino pe ba oyo bana na bino na bandeko na bino bazwa examen d'état te, nayebi o bokoloba na bango. Bokoloba na bango boye. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid de Kabongo. En tout cas, au bokoloba na bango majorité ezali makamba bien te. Bokoloba na bango na bebisi mbongo ebele po na classe na yo, yo résultat ozwela biso yango. Kotanga o tangaka oumelaka te 30 minutes yo wana okei. Bamisusu yango yo maki okotelaki biso ezalaki maki opasaki yango na prière to opasaki yango na nini. Bamisusu oza kozala pa bamakangu na yo to ndengeni. Donc majorité ya bana o bazwi te l'examen d'état vraiment bazo passer vacances mabe. Alors mwana général Makoso papa na ye alobi na ye namonaki oza kotanga ozalaki na poso zwa pananga papa na yo ezani tozwi examen d'état. Bien sûr akobandela boyebi ye Kim mwana général Makoso aza na 19 ans. Pourquoi papa na alobi ne bongo? Atanga na yebi tina teme eza susu na likambo mosusu na se. Likambango na banda kolobela bino. Naza koloba na bino pe likambango bino moko na kati ya Congo bomona kango. Naza koloba na bino. Majorité ya bato batangi basilisi ba université bazwi ba examen d'état ba doctorat suka nango baza ba chômeur. Bamisu bakomoteka mai. Alors naloba bien bapara mosusu inutile akobebisa mbongo. Bokataka classe na bino avant. Okati classe na yo na 3e CO, 3e humanité. Okati obando ekola musala to bando sala musala moko boye. Mais koyekola musala est nécessaire na kosala. Siko mwana général Makoso fo koyeba aza na 19 ans. Mwana général Makoso atangaka masalaka deja. Ye akati ne classe te eza pe bien. Même bino loka bolingo kata classe te bokoko continuer. Mais bokoko yekola musala. Po mwana général Makoso ava koma na 19 ans o aza nango lelo yo. Mwana général Makoso azalaki deja kosala gérant na bar moko boye. Matangaka. Pe papa na ye aza millionnaire. Aza mwana mobola te. Po Makoso azali millionnaire a dollar. Ata tomonaki na internet, ata tomonaki azali influent,
tomonaki na YouTube na Facebook maza millionnaire kaka musala wana moto epesa ye mbongo a partir ya musala oyo asalaka. Musala oyo asalaka azaka commissionnaire ya bandako, me lokola aza makoso ayebani influent sikoyo na commissionnaire bato bazalaka na confiance aso pasteur, alors bamonaka ye akomela bango te, akokosa bango te, akosalela bango makambo ya bien. Donc na mbongo azwaka na commissionnaire chaque année akotisaka soki eza moke 1 million mpo bandako basombaka oyo atekaka ekutaka mpe ba $500,000 ba 1 million mpe ba 200,000 to bapesaka ye 10%. Aza commissionnaire ya biloko ebele. Me mwana na ye azalaki gérante ya bar Kim. Lelo Kim mpe akoma influenceuse na kanza soko beti Kim makoso na TikTok, na YouTube, na Instagram azali. Tangu ya akoti pe comme papa na ete, akoti susu na connaissance ya koteka ba produit koleka lolo bote. Pe Kim azoteka penza chaque mois akotisaka en euro 4 000 à 5 000, 6 000 euros ya bénéfice chaque mois. Nalobi teke chaque année te, chaque mois Kim azwaka 4 000, 5 000, 6 000 euros. Siko avandaka na Afrique, avandaka na ndako ya papa na bango. Papa na ye moto azwaki en charge. Siko bokanisa bien. Pe Kim na minute oyo nazoloba na bino boye, ye pe akokisi $1 million. Bokomona yango black, mais oui, Kim akomi na $1 million. Mwana makoso na 19 ans. Yango papa na ye akoloba, pa na ye azwi examen d'état. Po mwana na ye aza deja formé, aza deja na mayele, na kapasite ya koluka mbongo. Aza pe mwana liboso. Azala gérant, tisiko aza gérante, na kanza tiki azala gérante na bar. Kindumba te na bar te, vierge, mais gérante. Agéraka bar. Wana tango nena kokisi 18 ans te 19 ans te. Lelo bomonaka biloko atekaka pe tekamaka. Mbongo tu azwaka lelo akokisi aleki 1 million de dollars. Donc Kim na 19 ans millionnaire. Célibataire. Mwana général makoso. Aza pe héritier lisusu ya mbongo ya makoso. Par là nena lobanini. Yo mama olambaka kwanga. Ozoyeba kaka keso na lobi na mwana nga mwasi. Ata ya mobali aye kolola makwanga mokili echange. Bato bakoloba mwana mobali asalaka kwanga te. Metango akokoma na Cameroun, azoya poto nzela makolo, na Cameroun akomosala kwanga. Nalandaki yango awa na tolobela vi pa ya Papi Gen, alobi bana mibali basalaka kwanga. Bazairwe bele bakoma kosala kwanga na Cameroun. Amona kaka na misu mekuna kesala kwanga. Na Congo na Zaire asala ta kosala te. Yango ba mama kwanga eza pona bana basi kaka te, na mukola lelo na mwana mobali akokosala kwanga. Mwana no azokende classe orobebisa bambongo 3e humanité, akati classe abande kola musala. To a continuer classe mais azoyekola musala. Mécanique kaka te, électricité kaka te. Misala eza ebele. Ndenge na biko lamba kwanga,
kosala bilanga, komata nzeta mbila mokati mbila, bamisala oyo bomonaka inutile. Charpentier mpe akoyekola, mason akokoyekola, eza liboso koyekola. Nalobi te mwana no koma mason akokoma na ye, me fo ayeba yango. Po musala wana akokobima kaka libanda, kaka na Afrique, asali nango pe asaleli oyo akendaki klase te. Po yo kokotisa mwana yo asilisa ekole, asilisa klase na biochimie, asilisa klase na ekole ya kitoko ya basango P12 scientifique. Mama, école ya basango c'est bien, scientifique. École ya ba biochimie, chimiste, c'est bien. Yolandaka ndenge zo sonne to ndenge. Na Congo bozala ba scientifique combien? Ba scientifique yango basalaka ni. Ozomona mama. Orke kwanga mwana no soka tangi scientifique, atangi biochimie, ayebolamba kwanga ya mobali, akoko développer makambo mosusu na mayele ya tangaki, aza na posa te ba engagé, ye moko scientifique, akoko luka ba solution mosusu, po yo mama boko mosala bakwanga rapide, na kipaki te, na makambo mosusu, na bapareil mosusu, lokola kuna na Congo bo fabrika mapareil te, ya koko somba bapareil mosusu, apanjango, ademontrango, a créé machine moko, et comme ça la kwanga, 3000 kwanga par minute, okoteka na kwente, ba kwange banokota na conteneur qui est pays étranger, to koti na conteneur qui kaka na ville, conteneur ba kwange ye, ba sombie de gros, prix na yo koza différent. Po awa na poto tilelo, kwanga de plus en plus, batu bateka yango, mindele, ba pakistanais, bendie. Kwanga de plus en plus, tozo kansa kwanga bateke, nzoka kwanga ba Camerounais, fabriqué par les Zaïrois et les Congolais à Brazzaville. Entre tabino kuna na Zaï, batu boni baya pa na bino kuna, basali musala oyase, étranger. À part ba chinois, bayaki bakalingaki mikate. Siko chinois tango akalingi mikate, lobi nango akomi na moto, bolobi baede na bandeko na ye. Pourquoi pas kaka mbonga mikate wana mutede asoma moto. Bino kaka abani na mikate, lobi akomi na moto moko, bandeko ne baede. Mais non, ateki mikate azwi mbongo. Bino nde bozomona mikate aosala nango elongo te. Nga nazala mwana muke, namonaka deja badigablo no, bazoteka savon benda, savon kibolabola, savon lecoq, ambassade, légère, tumbaku, okapi, namonaka deja batu batekaka. Batu batekaka pe na babar. Namoni pe oyo atekaka oyo, avandaka pa na bango. Me namona bamiso pe baye, akomo teka, abali pe na wana, azobota bana pe na wana. Namona pe, mutazali infirme, handicapé atambulaka na velo. Atekaka pe bongo, mesa ne munene. Asombi pe lupango, atongi pe ndako, na ndako wana pe kaka. Amonte so di gablo na ye. Akomo teka, akomi na 10 pouces, akomi na bana. Donc, tozomona, aza na mbongo, koleka mutakene musala.
Na moni pe muta uti mboka. Ye passa Digablo. Pas même une année à sombi voiture. Et occasion. À Loki Monter. Bachelier. A commis na Mazda. Et ça la taxi. Ye azo continue toujours Digablo. Mais namona batwe belé. Banda Digablo zalabongo et matara nangote. Bazwa ngone ti distraction mo boy. Bango makasi na musala. Pe bakonya kofutela. Donc, chinois soka tekaki mikate. Effectivement na mbonga mikate nda sombaki moto. Bino nde bokokaka te. Banda boteka mikate. Bosombata pine ya moto te. C'est pour cela. Eza bongo. Eza bongo. Nga za na cousin na nga. Tango na pie mbonga commerce. Na zongi poto tango na kie isoso. Azaleka na même lire. Na lobi, kokweya ya kokweya te. Me komata eza na difficulté po mata. Si mana tie na contact na batu musu bakendeke voyage. Na ebisi bango peke, ye kokweya kokate. Kokweya bo kontete, ba cousin nga musu bakweya. Wana na Luanda. Na lobi ye, so bwana memeka ba voyage bo sali boy. To bokomo na biloko botiki ya so bokomo l'accès bisika mususu. Akoko changer modèle otekela. Eloko emankaki yango wana. Mais lelo cousin wana akoka mata asomba pe lupango vivre bien. Mais sinon te na sina yebaki pona bumwana ateka déjà ba bombo. Asade ya Digablo azane ka bongo. D'autant na bana mike nazomona ye. Atie ba bombo mbali bosa bandi commerce. Atie Digablo no ba savon. Nazomona ye e matara nango te. Mais entre-temps, poza mokolo nanga. Entre-temps nazomona bato bazouta bazai Matadi Luozi bazomata. Nazomona papa waka na Kisasa ona lobi handicapé asombi lupangu. Mais cousin nanga azalaka nika ninga zala. Bien sûr azaki mwana mukie par rapport à bawana. Mais ba o personne qui voiture baza âge moko. Yango na mona déjà ninga salaka. Mais lelo oya koka po balakise méthode mususu boye boye. Ta comment ça ba voyage moko. Donc bino ndenge bozawana soki bokolanda kaka. Soki babenga yango pe constitution na ebita. Po bino kuna boza bilanda. Wana kosi bino te. So bolingi botala bien ba image ya YouTube. Ba député na bino. Ba avocat. Ba la police. Ba musicien na bino moko. Modèle bokoma koloba komba constitution. Na ba pays musu elobamaka te. Na ba pays musu balobaka loi. Mibe kwa mboka elobi boy. Mais bino banda na ba réunion bokoma ya ba élection komba constitution bima bokanga mango na munoko ndenge bokanga mikolo yo komba icône banda Kofi Olomide alobaki Karine Mokonza za icône. Do bino bato mode ba vi na bino ozwa mode. Constitution ezali eloko mususu. Loi mibe kwa mboka eloko mususu. Constitution baloba yango te lokola lipa. Batanga yango pete. Batanga ba loi mboka, ba loi adopté, ba makambo boy wana. Mais bino bolanda. Yango pe makambo classe bolanda kamute tindaka bino bongo. Bozomona résultat po boloba yango bino moko.
c'est la fin qui justifie les moyens. C'est comme binope bomonaka. Bobandi tina ba génération nanga. Ba sili sa classe et l'autre côté. Ba génération tia lelo. Ba sili sa classe et l'autre côté. De plus en plus, bozo kende. Bozo longwana mabe. Bozo kende na pire. Na pire. Si bokoma kout na pire. Mais non. Bino pe bozo konye au foot. Classe commissaire. Nga saratola. Ba nanga batanga na colonel Mimi. École wana. Eza équivalent ni tozo tanga na France. Bongo ba na biso bazaka na France na banlieue. Batanga wapi? Na France. Tala. Akamati J Adesa neti saratola. Apesa encore mwana ne Adesa. Mais mutasala ga J. Mwana musala oya kosa ki journaliste. Apesa sala na J. Aboyi mwana na sala biloko wana. Amoni neti mwana komi esclave. Nzoka soki ngai penza. Mwana ona zayenga. Na supe J na pesi kombo na ye. Batu pe bazo somba ngo en dollar. Mais pas na ngai. Nanda ko sala ngo. Kasi mwana nga mta ko sala ngo. Premièrement akoye ba formule. Ya ko sala J o bazo somba na kombo na ye. Pas ko développer ngo. Et ko sala toujours teto sala ngo na ndako. Mais bon. Saratola jangwa légère. Lelo pe eseli. Et loko bandaki bien. Lelo eseli. À côté bat na poche bien. Et vous t'as États-Unis. Secret bima. Soki mwana na banako salango. Bele secret et bombama. Do Saratola. J Adesa. Soki mwana na ye. Abandako salango. Bele secret bombama. Bele ba client pe. Bakanisake utaga. Na États-Unis. Mais ye asali bongo te. Amoni mwana na osala musala oyo ya mabe. Mais musala malamu eza na difficulté. Yango bokoma koloba. Bato ebele basisa na bango classe te. Bakoma ba député. Bazo ba poste minene. Bozomo makambo te ndenge. Seko orio lobaka. Orio talaka ba diamant. Otalaka ba or. Nano mona nuku diamant te. Or mona gango. Po eza chaînette batekaka. Ya poussière pe nano mona te. So pe na ebisio ke na ma enjil. Or ezali. Ondima na opete. Mais la tindi te boke luka or. Nge loko na lobi. Bana na bino. Orebe pisaka mbongo. Troisième humanité akati classe. Ayekoli musala. Abandi musala. Toi continue classe. Azo kola musala. Toi azo sala pe. Bomoni mwana général de Makoso. Akata classe te. Abuka biki te. Azape mwana pauvre te. Azalipe mwana débrouillard te. Azalipe mwana papa moko boye teke. Ya basi 10 te. Azali na mwasi moko. Mama na bango kufi. Papa na bango atikali na bango. Makasi tozo sa na bana na ye. Bana 4. Alors, mwana wana. Azape na ba fier o bana basi nyoso bazaka nango. Abendaka pe bote. Mazala mutu na ye na place. Azala gérante ya bar.
à côté internet comme influenceuse pour na kolakisa ba bien papa na yasombela kete pour na koya kosala ba faire oyaye si mazolakisa oyaye pe alakisi papa na eke ya kotsaka 4 000 5 000 6 000 euros chaque mois ekitaka na se ya 4 000 te ce qui va faire ne a développant ce qui va commander ne ekedeke rapide ata bo commander 100 personnes bokomona jamais akosala lokola orga bo commander ya trop nakende poste nazonga nazalaka nga moko te mwana makosa kosala yango te donc ntango azosala biloko na internet azali bien organisé aza déjà préparé ata aza na 19 ans asa yebi ke au cas où bakomande nga 100 personnes na kosala ndenge nini mpo bazwa biloko na bango na temps mpo ntango bazozwa rapide bazozwa na temps nga mpe par mois mbongo ezokota eza neti ntango nga nazalaki jeune eza na bato tozosala na bango cope moko me bato wana bakamwaka chaque mois kutu te chaque semaine naza na mbongo ebele koleka bango bango bamonaka nga naza na niveau mosusu ya bacope me toza presque ndenge moko problème nde nga na géraka temps na rapidité ya kozwa mbongo bango kopa mbongo ebele mazogene temps te omona kuta beti nguma lisusu kopa mbongo yazobeta nguma kopa mbongo aleki na matanga moko boye nsima okende kopa wana kopa mbongo tosala yango lobi wana mpo na nini te nakutani na mutu moko boye mutu nini petite moko nalelaka nalukaka mingi nakangi ye lelo mpe kuta invite nga na palais mosusu nakenda kotala mwana mwasi boye kotikila boye alateki liputa afungoli nga makolo alors bato bongo mais entre temps côté basi nga mpe kama naleki bango oyo basi balandaka nga mais naza na rapidité ya koluka mbongo eza mpe na bato baleki nga me nga nazoloba baoyo balaki na nga na baoyo nga na formaki nsima nango bakoloba no oyo yo eza kisi oyo yo oza kompani na mami wata parce que eza likambo ya temps yango bamama bapapa botala bino moko papa bokoma kowela lupango ya koko bamisuku de komi na papa na tata mwasi bwana lupango ya koko bozomona teke bosala erreur bosilisa classe botanga otongi ndako na lupango ya koko ya munene bokati banzeta safu ya manga problème ya te mais ozomema bana no na meme nzela ke yo ozomona bien mosala eza te apart kozala te bakompani babukaka se kobuka na zando ya monene koto ebukana na bafikine ekangama sikoyo d'après yo d'après bino ozosela mpe ya mwana yo apase tana ya 6 classe mpe mwana yango ntanga koleka 25 ans soki aza ya mwasi aza kitoko nga na kobala sikoyo te
a préféré naye mibali o bakaba ba papa moko boye azwi ne beta moso 10 ans na kolanda ba papa tia koma na 35 ans sima nango ye pa ko remplacer na lupango tango bo teka pe lupango yango bo bundi sous famille. En tout cas, eza passe. Eza passe. Elle est là. Elle est là ko taka 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 tiki toko 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 tiki taka 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 cha taka cha 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 tukutu 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 tu. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.